chaque jour, Mbonda Congo Central, maison de communicateurs professionnels, MC Pro. Hôtel du Zaïre na Mbanza-Ngungu nde esika mama Rachel Diazanguka aponaki kobanda masolo ya kosilisa vacances parlementaires na ye na mokolo ya samedi 25 août 2021. Na cadre moko restreint, député provincial élu ya Mbanza-Ngungu asololaki na bakushi nyonso ya population ya Mbanza-Ngungu pe ya bamboka ya nzinga lokola Kivulu, Nzundu, Kilwango pe Kolo Kidezo. Na masolo ena moponami ya Mbanza-Ngungu asengaki na population bazala éveillé pe vigilante pona ba intérêt na bango. Il dit nangita kuluté lavo dans les besoins. Lukala ambitieux. Lukala ambitieux. Qui vous dit que moi si maunzi kafiti kwenda kuna maza kuna tekanga maza des siècles et des siècles. Pourquoi on ne peut pas mettre même des forages à maunzi? Soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Non. En tout cas, nous voulons une pharmacie moderne à tel endroit. Soyez ambitieux. C'est possible. C'est possible. Si vous ne demandez pas le soleil, la lune peut même demandez le soleil et peut-être vous allez arriver à la lune. Et la lune, c'est toujours loin, non? C'est beaucoup, non? Quand vous avez la lune, c'est bien, non? Na sima ya maloba ya mama Rachel, mituna etunamaki na population kolandisa na bosenga na bango. Lokola paser moko, ye atunaki bakonzi bazokanisa nini pona courant ya SNEL ekota na Kolo Kidezo. Honorable Rachel Diazanguka azangaki bianote. Nous allons prendre ça. Ça c'est vraiment... nous allons prendre cette vidéo-là, nous allons amener chez le président de l'Assemblée provinciale, lundi. Yani, c'est un parleur, Jean-Claude Mvouemba, on va parler et on va aller voir les autorités. Donc, il y a un problème, il y a le courant est là, c'est seulement pour dispatcher à la cité. Bon. Muntu baki di congélateur, est-ce que ngombe kuna tula kuna kafeti kuna wonda ka ngombe kuna Jules Valenquez? Non, ça c'est vraiment je ne l'ai jamais entendu. Jules Valenquez n'a qu'à mettre la sécurité à sécuriser bangombe na ye, le villageois muntu musulta muswa ko sala mais nani garage na ye kuna atiaka ba kwado kuna. Est-ce que il faut attendre que parce que ngombe sina kuna qu'il y ait pas le développement là-bas? Non. Et sengeli ba ndeko ba ete Mama Rachel Diazanguka akobaki na masolo na e mokolo ya dimanche le 26 septembre 2021 oyo ememaki ye na ba église. Abandaki na église Bon Nouveau Message Ebenem na Mokuse epai wapi apesaki message kaka moko wana ya kozala éveillé pe vigilant. Pe ayaki kosukisa na église du Christ dans le monde SM na Mokuse esika wapi révérend apôtre Awe Izolele ayambaki ye pe na sima mama Rachel apesaki message na ye. Je suis venu justement pour terminer mes vacances parlementaires avec mes élus et c'est comme ça que vous avez vu cette activité intense hier avec différentes couches de la population de ce territoire de Mbanza-Ngungu. Et là, donc, c'est juste pour avoir l'air desiderata pour que nous amenions ça à la province. Na sima ya mosala na ya vacances parlementaires oyo sili, honorable Rachel Diazanguka azongaki na Matadi esika nini akopesa na bakonzi ya mboka nyonso oyo ayokaki epai ya population.